comédien na biso na kombo ya Yandi Mosi. Ebela batu babengaka ye papa Yandi Mosi, Koko Yandi Mosi, Yaya Yandi Mosi, comédien na biso penza ya Tongo la famille. Biso nyonso toyebi ye aza comédien moko oya bandi musala na ye lelo, abanda na ye musala na ye depuis kala. La famille lelo toye na dossier ya Yandi Mosi. S'il vous plaît, ba fan nyonso ya Yandi Mosi, est-ce que bozali? Soki bozali, kandenge zalaka kandenge kindaka, komaka na commentaire. Et puis komela biso bisika ozali, bisika nyonso zolanda biso. Grand merci na bandeko na biso o bazana chikapa. Vous êtes vraiment actifs. Nzamba lola pambola bino. Pourquoi pas bato à France? En tout cas, Nzambe a pambola moko na moko oyo a komilaka biso bisika azali. Voilà. Lelo na ye na dossier ya Yandi Mosi. Yandi Mosi kande na lobby aza comédien moko ya Tongo. Abanda ba film kala. Yandi Mosi aza moko ba comédien oyo aza na ba 20 ans te, aza na ba 30 ans te, aza na ba 40 ans te, aza na ba 50 ans te, aza presque na ba 60 ans okende ba 70 ans. Donc Yandi Mosi aza papa moko tata moko ya kala, oyo tolobaka penza ya kala makasi. Lelo na ye na dossier na ye, pourquoi? Parce que trop c'est trop. Dans la vie na lobaka toujours na mokilio mosusu maka mosusu foko lobaka. Lelo to mona ba comédien na biso boyokani ezate. Ba comédien na biso bakomi koboma na bango na bango. Soki tokotala bien ba histoire ba comédien na biso toko mentionner ba kombo awate. Ba comédien ebele bakufa. Mais soki botali bien en réalité, bango moko déjà ba pesa ka ba témoignage ke bango moko na bango moko bazo bomana. Jalousie wane bandaka wapi? Jalousie nyonso bandaka na makambo mike mike. Oyo mosusu biso to ignoraka. Oyo mosusu biso tozwaka en considération te, ne bisika penza jalousie eyaka. Yango tokomi komona. Batu neti ba Yandi Mosi, baza ba comédien moko normalement oyo il fallait basangisaka ba comédien. Eza génération moko oyo soki bavandi bamoni ona oyo bayokanaka te, batu neti ba Yandi Mosi. Bazui ba comédien nyonso balobi botika koswana, bozo sala biso bino nyonso musala moko, bo travailler ensemble. Mais malheureusement, ezakate. Yandi Mosi depuis na yebaye na munoko na ye. Yandi Mosi alobaka mabe. Yandi Mosi alobaka mabe concernant baninga mosusu. Na bandi ebela batu biso nyonso tozalaki choqué, biso nyonso tolelaki na liwa ya Jani Fai. Tango akufaki eza liwa moko bandeko nanga ti lelo vérité ya makasi eyeba na kate. Ya Jani Fai akufa nini? Mais ya Jani Fai nanu bakundi ete ebembe na ye euti poto ezonga kin kokoma na kin kabo etomonaki Yandi Mosi, je m'excuse, ayaki kosalela ya Jani Fai nzembo ya koloba keno ya Jani Fai akufi pona basi. Eske mutu penza aza na kati ya malili eza ba biloko oyo koki koloba papa oyo atiki bana ebele famille ezolela me oya kobimisela ye nzembo keno akufi pona eloko ya katikati. Eske salemaka après batu ebele kolobela ye ba biso nyonso tosepelaki te tosalela Yandi Mosi ba émission famille ya Jani Fai ayaki kotelemela Yandi Mosi nde bisika Yandi Mosi ayaki kosenga bolimbisi. Mais il fallait voir bolimbisi yango asengaki yango. Pourquoi? Parce que amonaki ke mokili nyonso ebalukelaki ye. Et surtout na famille comme babano goyebisa ye ke no ba reporter ye plainte yango ya Yandi Mosi plutôt ayaki kosenga pardon. La plupart abatu biso nyonso tokanisaki ke no papa oyo peut-être akozonga na kibomoto na ye, mais malheureusement tomonaki awa ya pas longtemps ayela ki papa elombe abosani babolamu nyonso papa elombe asalela ye na vie. Yandi Mosi wana akangama mbongo ya komema ye na hôpital etikala kozala te. Mutu asalela ye ba démarche ti bomona ka Yandi Mosi lelo oyo azo voyage kazo kendaka ba Afrique du Sud ezalaki bongo papa na biso elombe. Mais lelo oyo Yandi Mosi ayaki sur les réseaux sociaux pour na kokitisa papa elombe à l'occasion de quoi? La famille. Lelo lisusu toye kolala kolamuka to mona Yandi Mosi abanda koloba makambo ya kokitisa ka baninga mosusu ba comédien. Yandi Mosi eloko nga penza na lingi na loba bandeko na otiela bino audio video mwa muke ya Yandi Mosi makambo azo loba bandeko nanga obalandaka nga na YouTube. En tout cas ba onde na kotiela bato ya TikTok désolé kande boyebi moyen na tiango ezate, mais bato ya YouTube bokolandango boko makana Etoile Nines TV
kuna nde natiaka ba video nanga eloko na koya koloba na Yandi Mosi oza mukolo mukolo mipesaka respect nalobaka ngo chaque jour mukolo soki olingi bato baya ko respecte yo banda nanu komipesa respect kozala pasi pe mawa lelo oyo soki peut-être ba communicateur ya mutu songolo soki peut-être lelo ba fan ya mutu songolo babanda kofinga yo Yandi Mosi ekozala lisusu na respecte nga nazoloba bongo nazoloba en général po nga nasalaka ba analyse ya bato nyonso soki dossier ya Bellevue eye na koya soki ya Sila eye na koya ya Ersile eye na koya ya mutu nyonso ba comédien na biso naza na bato nanga o na sepelaka na bango ba comédien na ba comédienne o na sepelaka na bango soki dossier na bango eye na koya ko défendre bango e matai kita na koya ko défendre bango mais na bato mosusu soki dossier eye si faut que to lobela bango to kolobela bango ezalaka bongo Yandi Mosi to yebike na minute oyo okumisaka Sila je n'en disconviens pas c'est ta sœur c'est ta fille tolo bango ka bongo c'est ta fille mais nanzela kokumisa Sila yo oza comédien okoki kolinga te ke no obando kitisaka ba comédien mosusu to ba comédienne mosusu eza lisusu bien te yango wana ozomona lelo oyo babitumbe kobi kokota entre ba comédien na biso bino moko boza à la base surtout bino batata mikolo oyo boza censé oyo kumisi Sila kanenge Sila za na spectacle na ye c'est tout à fait normal oyo ko salela ye ba promotion c'est normal je n'en disconviens pas ya ko salela Sila ba promotion ya ko salela Sila ba makambo na ye ce qui est normal mais ko koma na niveau ko banda ko kitisa batu mosusu eza lisusu normal te papa mi pesa respect oza papa mukolo oza papa mukolo vanda penza na kiti na yo ya kibo papa pour ceux qui lelo oyo batu mosusu oyo ba comédien ozo kitisa et puis en pleine émission ozo kendo mentionner ba kombo batu hein pona ko kitisa ba comédien mosusu ba comédienne mosusu eza lisusu bien te babiloko abongo soki tokoki komona ngo ate epai ya ba Michou Bembele tokoki komona ngo ate epai ya ba Maria Ntumba e ba Maria Longondo tokoki komona ngo ate epai ya ba Linda Cote baza bana mike mais bino mikolo boza censé ya kotiaka bana ensemble bino boza batute ke na kimukolo na yo wana okotaka na bémission pona koya kotombola star moko comédienne moko pour que oya kokitisa baninga mosusu eza bien te nga na sepelaka na papa na biso Masasi papa Masasi azalaka 100% Sila mais soki azo salela Sila ba promotion soki azo ya kolobela Sila no 15 jours okomona papa Masasi wana abanda kokitisa ba comédien mosusu ayebi ke bango nyonso ba osala musala bazo mériter mais favorite na ye mutu oya sepelaka na ye mingi eza Sila eza bongo c'est de la même façon to mona ka ba comédien mosusu bakoya ko banda kotombola Bellevue otomboli Bellevue otomboli Bellevue cela ne veut pas dire que tango otombola Bellevue oya ko kitisa mutu mosusu eza bien te batu oyo baza censé akoya ko kitisa ka ba comédien mosusu eza ba biso oyo to sala ka banalise ba biso oyo soki peut-être lelo soki nga na mipesi nanga kwa na yanga ke non naza famille dibota naza bakuku wana nde na koya na bandi ko tombola yanga na komi ko kitisa mosusu mais pas bino ba comédien papa Yandi Mosi conseil nini yo kopesa na génération ya sika o ezoya penza na âge na yo wana conseil nini yo papa Yandi Mosi koya kopesa na génération ya sika okoya kopesa génération ya sika keno bozala ka bato akotiaka ba désordre na kati na bino tozo sambelaka matin midi soir awa ba comédien na biso ba yokana nini yango ezokota na kati ya ba comédien na biso pourquoi bazo yokana kate tozo sambelaka matin midi soir mais ka bino batata mikolo o boza censé ya kotiaka bana ensemble boza censé ya kobundaka pona bana bazalaka ensemble ba travaillaka ensemble ka ba bino batata o ya mikolo ozo ya kovanda pe na kiti pona koya kobandaka kokitisaka milo siko lelo oyo soki ka ma milo wana akoti na émission abanda koya kofinga yo okoloba mama milo wana za na respecté to bafani ya mama milo parce que ndenge toza boye bafani ya famille bota bazali bafani ya bakuku bazali mais mutu na mutu kande boyebi bacteur na biso na bactrice na biso baza pe na bafani na bango soki lelo bafani na bango wana bakomi koya kobana kofinga yo yo papa Yandi Mosi okosepela mi pesa respect papa aussi osala na yo musala na yo osala mingi na minute oyo za kutu mutu ya kovanda ka soki na pièce moko boye songolo babengisi yo okeyo okumisika nzambe nzambe merci pour la chance opesi mais kozala mutu te ke non obanda koyaka kolobaka buzoba koyaka kolinga kotiaka division na kati
ebele nanu eloko esalanga pasi na kati ya Simba toza 4 administrateurs oyo basinya mikanda ya ndenge Simba ezo koexiste. 4 administrateurs oyo tosinya mikanda po Simba ezala. Eza nanu ye président Elombe, papa chef, ngai na Maya. Mikanda Simba eza biso wana. Fondateur ya Simba. Osinya biso 4 wana. Sila ndenge omoni sila tobandi ne théâtre tozosala na nini. Asali spectacle wana siko esalaki nga plaisir na kumbisaka meme. Omoni on dirait jouer à vita. Ake quelque part asali makambo bien. Il faut bokumbisa mais botelanga problème. Ndenge za boye même soko tali même ata na makambo ya balar banini ba spectacle mona même ba publicité bachaka nga lisute to depo kumisa sila banda na kumisa sila yo bakatanga même ba groupe na bango bachaka nga lisute ngomone te ba isolanga azalaka nga moko. Omoni même denge to ba jambinga na sepeli bamosusu bapekisa bango ndenge naolo bango même titre apesa nga mbote ta monaka soki apesi nga mbote soki baza na marché bakobenga ye te. Omoni yango bakakoma koevite nga balobi soki ye komba yina ye soki okesaka na ye yo mpe bakati non mile otoa na problème mile kutu mwana lemba grand frère na ngai wakupaki pire camarade non ya kinga po batinda ye ya bengi nga so loba yo pona nino chaque mongana loba makambo ya sila me milo lobi ndenge nini yo zo finga président Elombe nga loba makambo Elombe te nga na komisaki nini mais nga na problème na milo te. Ebele nanu eloko esalanga pasi na kati ya Simba toza 4 administrateurs oyo basinya mikanda ya ndenge Simba ezo koexiste. 4 administrateurs oyo tosinya mikanda po Simba ezala. Eza nanu ye président Elombe, papa chef, ngai na Maya. Mikanda Simba eza biso wana. Fondateur ya Simba. Osinya biso 4 wana. Sila ndenge omoni sila tobandi ne théâtre tozosala na nini. Asali spectacle wana siko esalaki nga plaisir na kumbisaka meme. Omoni on dirait jouer à vita. Ake quelque part asali makambo bien. Il faut bokumbisa mais botelanga problème ndenge za boye même soko tali même ata na makambo ya balar banini ba spectacle mona même ba publicité bachaka nga lisute to depo kumisa sila banda na kumisa sila yo bakatanga même ba groupe na bango bachaka nga lisute ngomone te ba isolanga azalaka nga moko. Omoni même ndenge to ba jambinga na sepeli bamosusu bapekisa bango ndenge naolo bango même titre apesa nga mbote ta monaka soki apesi nga mbote soki baza na marché bakobenga ye te. Omoni yango bakakoma koevite nga balobi soki ye komba yina ye soki okesaka na ye yo mpe bakati. Non mile otoa na problème mile kutu mwana lemba grand frère na ngai wakupaki pire camarade non ya kinga po batinda ye ya bengi nga so loba yo pona nino chaque mongana loba makambo ya sila me milo lobi ndenge nini
yo ozofinga président elombe nga aloba makambo elombe te nga nakomisaki nini mais nga na problème na milo te ebele ebele nanu eloko esalanga mpasi na kati ya simba toza 4 administrateurs oyo basinya mikanda ya ndenge simba ezo koexiste 4 administrateurs oyo tosinya mikanda mpo simba ezala eza nanu ye président elombe papa chef ngai na maya mikanda simba eza biso wana baconfondateur ya simba osinya biso 4 wana sila ndenge omoni sila tobandi ne théâtre tozosala na nini asali spectacle wana sikoyo esalaki nga plaisir nakumisaka meme omoni ondire jouer a vita ake quelque part asali makambo ya bien fo bokumbisa ye mais botelanga problème ndenge eza boye meme soki otali meme ata na makambo ya balar banini baspectacle omona meme bapublicité batiaka nga lisu te banda nakumbisa sila leo bakatanga meme bagroupe na bango batiaka nga lisu omoni te baizolanga nazalaka nga moko omoni meme ndenge so bayambi nga na sepeli bamosusu bapekisa bango ndenge naolo bango meme tito apesaka nga mbote te amonaka soki apesi nga mbote soki baza na marché bakobenga ye te omoni yango bakakoma koevite nga balobi soki ye kombai na ye soki okesaka na ye yo mpe bakati non mile otoa na problème mile kutu mwana lemba grand frère na ngai akupaki pire camarade non ya kinga mpo batinda ye ya bengi nga zoloba yo mpona nini nga naloba makambo ya sila me milo alobi ndenge nini yo ozofinga président elombe nga naloba makambo elombe te nga nakomisaki nini mais nga na problème na milo te ebele ebele nanu eloko esalanga mpasi na kati ya simba toza 4 administrateurs oyo basinya mikanda ya ndenge simba ezo koexiste 4 administrateurs oyo tosinya mikanda mpo simba ezala eza nanu ye président elombe papa chef ngai na maya mikanda simba eza biso wana baconfondateur ya simba osinya biso 4 wana sila ndenge omoni sila tobandi ne théâtre tozosala na nini asali spectacle wana sikoyo esalaki nga plaisir nakumisaka meme omoni ondire jouer a vita ake quelque part asali makambo ya bien fo bokumbisa ye mais botelanga problème ndenge eza boye meme soki otali meme ata na makambo ya balar banini baspectacle omona meme bapublicité batiaka nga lisu te banda nakumbisa sila leo bakatanga meme bagroupe na bango batiaka nga lisu omoni te baizolanga nazalaka nga moko omoni meme ndenge so bayambi nga na sepeli bamosusu bapekisa bango ndenge naolo bango meme tito apesaka nga mbote te amonaka soki apesi nga mbote soki baza na marché bakobenga ye te omoni yango bakakoma koevite nga balobi soki ye kombai na ye soki okesaka na ye yo mpe bakati non mile otoa na problème mile kutu mwana lemba grand frère na ngai akupaki
pire camarade. Non, ya kinga po batinda ye. Ya bengi nga solo ba yo pona nini mongana loba makambo sila. Milo lobi onde nini yo finga president lobe. Na loba makambo lobe. Ngana kumisa nini. Mais ngana problème na milo te. Musala na ye lelo abanda na ye musala na ye depuis kala. La famille lelo to ye na dossier ya Yandi Mosi. S'il vous plaît ba fan nyonso ya Yandi Mosi, est-ce que bozali soki bozali kandenge zalaka kandenge kindaka komaka na commentaire et puis komela biso bisika ozali bisika nyonso zolanda biso. Grand merci na bandeko na biso o bazana chikapa. Vous êtes vraiment actifs. Nzamba lola pambola bino. Pourquoi pas bato France? En tout cas Nzambe apambola moko na moko oyo a komilaka biso bisika azali. Voilà. Lelo na ye na dossier ya Yandi Mosi. Yandi Mosi kande na lobby aza comédien moko ya tongo. Abanda ba film kala. Yandi Mosi aza moko ba comédien oyo aza na ba 20 ans te, aza na ba 30 ans te, aza na ba 40 ans te, aza na ba 50 ans te. Aza presque na ba 60 ans okende ba 70 ans. Donc Yandi Mosi aza papa moko tata moko ya kala. Oyo lobaka penza ya kala makasi. Lelo na ye na dossier na ye, pourquoi? Parce que trop c'est trop. Dans la vie, na lobaka toujours na mokilio mosusu, maka mosusu foko lobaka. Lelo to mona ba comédien na biso boyokani ezate. Ba comédien na biso ba komi ko boma na bango na bango. Soki to kotala bien ba histoire ba comédien na biso to ko mentionner ba kombo awate. Ba comédien ebele ba kufa. Mais soki botali bien en réalité, bango moko déjà ba pesa ka ba témoignage ke bango moko na bango moko bazo bomana. Jalousie wane bandaka wapi? Jalousie nyonso bandaka na makambo mike mike. Oyo mosusu biso to ignoraka. Oyo mosusu biso to zwaka en considération te. Ne bisika penza jalousie eyaka. Yango to komi komona. Batu neti ba Yandi Mosi. Baza ba comédien moko normalement oyo il fallait basangisaka ba comédien. Eza génération moko oyo soki bavandi bamoni ona oyo bayokanaka te. Batu neti ba Yandi Mosi. Bazui ba comédien nyonso balobi botika koswana bozo sala biso bino nyonso musala moko bo travailler ensemble, mais malheureusement ezakate. Yandi Mosi depuis na yebaye na munoko na ye. Yandi Mosi alobaka mabe. Yandi Mosi alobaka mabe concernant baninga mosusu. Na bandi ebela batu biso nyonso tozalaki choqué, biso nyonso tolelaki na liwa ya Jani Fai. Tango akufaki eza liwa moko bandeko nanga ti lelo vérité ya makasi yeba na kate. Ya Jani Fai akufa nini? Mais ya Jani Fai nanu bakundi ete ebembe na ye euti poto ezonga kin kokoma na kin kabo etomonaki Yandi Mosi, je m'excuse. Ayaki kosalela ya Jani Fai nzembo ya kolobake non ya Jani Fai akufi pona basi. Eske mutu penza azana kati ya malili eza ba biloko oyo koki koloba papa oyo atiki bana ebele famille ezolela me oya kobimisela ye nzembo ke non akufi pona eloko ya katikati. Eske salemaka après batu ebele kolobela ye ba biso nyonso to sepela kite to salela Yandi Mosi ba émission famille ya Jani Fai ayaki kotelemela Yandi Mosi ne bisika Yandi Mosi ayaki kosenga bolimbisi. Mais il fallait voir bolimbisi yango asengaki yango. Pourquoi? Parce que amonaki ke mokili nyonso ebalukelaki ye. Et surtout na famille comme babano goyebisa ye ke no ba reporter ye plainte yango ya Yandi Mosi plutôt ayaki kosenga pardon. La plupart abatu biso nyonso tokalisaki ke non papa oyo peut-être akozonga na kibomoto na ye, mais malheureusement tomonaki awa ya pas longtemps ayelaki papa elombe abosani babolamu nyonso papa elombe asalela ye na vie. Yandi Mosi wana akangama mbongo ya komema ye na hôpital etikala kozala te. Mutu asalela ye ba démarche ti bomonaka Yandi Mosi lelo oyo azovoyagaka azokendaka ba Afrique du Sud ezalaki bongo papa na biso elombe. Mais lelo oyo Yandi Mosi ayaki sur les réseaux sociaux pour n'envoyer kokitisa papa elombe à l'occasion de quoi? La famille. Lelo lisusu toye kolala kolamuka to mona Yandi Mosi abanda koloba makambo ya kokitisa baninga mosusu ba comédien. Yandi Mosi eloko nga penza na lingina loba bandeko na otiela bino audio video mwa muke ya Yandi Mosi makambo azoloba bandeko nanga obalandaka nga na YouTube
en tout cas ba onde na kotiela bato ya TikTok désolé kande boyebi moyen na tiango ezate mais bato ya YouTube bokolandango bokoma kana Étoile Nines TV kuna nde na tiaka ba video nanga eloko nango ya koloba na Yandi Mosi oza mukolo mipesaka respect nalobaka ngo chaque jour mukolo soki olingi bato baya ko respecte yo banda nanu komipesa respect kozala pasi pe mawa lelo oyo soki peut-être ba communicateur ya mutu songolo soki peut-être lelo ba fan ya mutu songolo babanda kofinga yo Yandi Mosi ekozala lisusu na respecte nga nazoloba bongo nazoloba en général po nga nasalaka ba analyse ya bato nyonso soki dossier ya Bellevue eye na koya soki ya Sila eye na koya ya Ersil eye na koya ya mutu nyonso ba comédien na biso naza na bato nanga o na sepelaka na bango ba comédien o na sepelaka na bango soki dossier na bango eye na koya ko défendre bango e mataikita na koya ko défendre bango mais na bato mosusu soki dossier eye si faut que to lobela bango to kolobela bango ezalaka bongo Yandi Mosi to yebi ke na minute oyo okumisaka Sila je n'en disconviens pas c'est ta sœur c'est ta fille tolo bango ka bongo c'est ta fille mais nanzela kokumisa Sila yo oza comédien okoti kolinga te ke non obando kitisaka ba comédien mosusu to ba comédienne mosusu eza lisusu bien te yango wana ozomona lelo oyo babitumbe komi kokota entre ba comédien na biso bino moko boza à la base surtout bino batata mikolo oyo boza censé oyo kumisi Sila kanenge Sila za na spectacle na ye c'est tout à fait normal oyo ko salela ba promotion c'est normal je n'en disconviens pas ya ko salela Sila ba promotion ya ko salela Sila ba makambo na ye ce qui est normal mais ko koma na niveau ko banda ko kitisa batu mosusu eza lisusu normal te papa mi pesa respect oza papa mukolo vanda penza na kiti na yo akibo papa pour ce qui lelo oyo batu mosusu oyo ba comédien ozo kitisa et puis en pleine émission ozo kendo mentionner ba kombo a batu hein pona ko kitisa ba comédien mosusu ba comédienne mosusu eza lisusu bien te babiloko a bongo soki tokoti komona ngo ate pa ya ba Michou Bembele tokoti komona ngo ate pa ya ba Maria Ntumba e ba Maria Longondo tokoti komona ngo ate pa ya ba Linda Cote baza bana mike mais bino mikolo boza censé ya kotia ka bana ensemble bino boza batute ke na kimukolo na yo wana okotaka na bémission pona koya kotombola star moko comédienne moko pour que oya kokitisa baninga mosusu eza bien te nga na sepelaka na papa na biso Masasi papa Masasi azalaka 100% Sila mais soki azo salela Sila ba promotion soki azo ya kolobela Sila no 15 jours okomona papa Masasi wana abanda kokitisa ba comédien mosusu ayebi ke bango nyonso ba osala musala bazo mériter mais favorite na ye mutu oya sepelaka na ye mingi eza Sila eza bongo c'est de la même façon to mona ka ba comédien mosusu bakoya ko banda kotombola Bellevue otomboli Bellevue cela ne veut pas dire que tant ozotombola Bellevue oya ko kitisa mutu mosusu eza bien te batu oyo baza censé akoya ko kitisa ka ba comédien mosusu eza ba biso o to sala ka banalise ba biso oyo soki peut-être lelo soki nga na mipesi nanga kwa na yanga ke non naza famille bota naza abakuku wana nde na koya na bandi ko tombola yanga na komi ko kitisa mosusu mais pas bino ba comédien papa Yandi Mosi conseil nini yo kopesa na génération ya sika o ezoya penza na âge na yo wana conseil nini yo papa Yandi Mosi koya kopesa na génération ya sika okoya kopesa génération ya sika keno bozala ka bato kotiaka ba désordre na kati na bino tozo sambela ka matin midi soir awa ba comédien na biso ba yokana nini yango ezokota na kati ya ba comédien na biso pourquoi bazo yokana kate tozo sambela ka matin midi soir mais ka bino batata mikolo o boza censé ya kotiaka bana ensemble boza censé ya kobundaka pona bana bazalaka ensemble ba travaillaka ensemble ka ba bino batata o ya mikolo ozo ya kovanda pe na kiti pona koya kobandaka kokitisaka milo siko lelo oyo soki ka ma milo wana akoti na émission abanda koya kofinga yo okoloba mama milo wana za na respecté to bafani ya mama milo parce que ndenge toza boye bafani ya famille bota bazali bafani ya bakuku bazali mais mutu na mutu kande boyebi bakter na biso na actrice na biso baza pe na bafani na bango soki lelo bafani na bango wana bakomi koya kobana kofinga yo ebi yo papa Yandi Mosi okosepela
mi pesa respect papa osi osala na yo musala na yo osala mingi na minute oyo oza kutu mutu ya kovandaka soki na pièce moko boye songolo babengisi yo okeye okumisika nzambe nzambe merci pour na chance opesi me kozala mutu te ke non obanda koyaka kolobaka buzoba koyaka kolinga kotiaka division na kati ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye Ministry. Kuna penzande okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na somba ki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu, bato akosomba baza ebele, toboyi orate biye na yo, toboyi orate ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko